Bonjour à vous tous, chers compatriotes. Bande konangai bino nyonso to balandi napesi bino losako ezali esengo kokutana lisusu na bino lelo pe napesi bino botondi na ndenge bozali penza kopesa ngai poso na poso ba encouragement na bino. Lelo oyo nayeli masolo oyo penza ezali kopreocupe biso etali ba démarche ya ba différents candidats baza kokende penza kosinscrire. Naza koyoka penza makelele mingi na période oyo. Il suffit kaka mutu atelema alobaka azali candidat okomona mafinga ebandi penza kosopana bandeko na ngai. Na ye lelo mpo na lisolo wana pamba te liste officielle ebimi nanu te. Liste officielle nde mutu ekopesa biso ndingisa toyeba ndenge nini tokotambola na période oyo ezali koya. Alors bandeko na ngai nalingi penza na lobela bino d'abord ke tobosana te mboka na biso ezaka na pasi tobimi nanu na kao te toza na biso nanu mpe sur te ndenge nini penza mobulu eza na kati ya mboka na biso ekosila bakandida baza kokende elongo na bapopulation baza komobilize kasi tomonaka mobilisation wana te mpona kobenga population ye mpe akende na balabala mpona kosala barevendication mpo makambo echange na mboka. Alors nalingi sikoyo nayebisa bino ke toza koyoka mingi ke oyo kuna azali candidat bamindele oyo kuna azali mopaya oyo kuna te tata na eboye na mbala moko kaka ba origine nyonso ekomi kozala décliné argument politique moko te nazali koyoka. Nalingi sikoyo na rappele bino lorsqu'on attaque un adversaire bandeko na ngai, il faut le connaître. Il faut connaître ses points forts et puis ses points faibles. Il faut aussi parfois le sens de l'anticipation pour savoir ndenge nini ako réagir. Alors, nalingi na yebisa bino kolobake oyo kuna zande kwa mindele me nakanisi bamboka nyonso to ba travaillera toujours na ba collaboration. Owana ezali penza ko rappeler nga likambo moko penza ya makasi. Na 1996, M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki leader na biso na kati ya opposition. Tango ake kotala maréchal kuna na Nice, ezongeli na ye na Nice lera aza kokita na Paris ba journaliste mingi bake wana kotuna ye me yo ke kosala nini penza na Nice puisque toyoki ke maréchal akoya ko reconduire M. Kengwa Dondo. Réponse à M. Etienne Tshisekedi ezalaki nini? Alobi oh non, M. Kengwa Dondo c'est l'homme des occidentaux, c'est-à-dire azali mutu abamindele. Mais boyebi ke na monaki na minute wana M. Etienne Tshisekedi a mesuraki te ke impact wana bamindele justement baqualificatif ya modèle wana balingaka yango te okomona bakaneli yo libela nini toyo komona na nsima toyo komona ke tango Mobutu akwei régime ya 1+4 oyo yaki kokotisa bapaya na kati ya mboka na biso esengaki nini tomonaki baoccidentaux kaka wana balobi kengo kenda sikoyo na Congo parce que mutu oyo kuna opposant wana alobaki ke ozali les hommes des occidentaux l'homme des occidentaux et bien tokolakisa bango ke tokolakisa ye biso ba occidentaux eloko nini toza capable ya kosala kende nanu na Congo. Premier tour kengo azongaki na Congo babambaki ye mabanga esimbaki te. Alors ba occidentaux balobi non sikoyo tokosala ndenge nini babandi okota ba réunion moko ya makasi esalamaka na kote ya Kinmazière esika maison de la Bible ezali bavandi wana ba demi Dakar mpe mosusu bazalaka na kati balobi mais non il faut ka kengo asala profil ba akende kokutana na Etienne Tshisekedi wa Mulumba comme ça tokobenda lupemba wana poto latisa ngo kengo comme ça kengo aya nde kovandisa penza masolo. Eh bien bake komona Etienne Tshisekedi délégation wana balobi oza kaka kulutu bosana makambo ezalaki na deuxième république yamba kaka ndeko na yo Léon Kengwa Dondo ye wana pe Etienne Tshisekedi wa Mulumba afungoli porte abosani kalobaki ke c'est l'homme des occidentaux afungoli porte toye komona nini Kengwa ye kovanda na masolo ti akoya kokoma président du Sénat tango pe akozwa marge ya manœuvre ya kopesa pe ba choix pona exécutif akotia pe bato na ye tomoni ke Kengo aye kovanda ti na suka alekisaki kutu manda na ye avandi wana na Sénat ti aye kokamata retraite na ye mais tomonaki pe nini ye homme des occidentaux mais tovandi pe na Kabila Kanambe kasi ye pe toza kolobaki azalaki mutu ya bamindele mais asali nini avandi soki 18 ans na kati ya mboka na biso mais biso moko pe bakongolais baennemi na biso ezaka biso bakongolais toke kutu kobotela ye identité toke kobotela ye kombo ya sika toke kotia ye congolais alors que toyebaki kaza congolais te et pourtant toza ko continuer kolobaki azali l'homme des occidentaux. Alors bandeko nanga bomoni que
place wana toza na ba erreur. Il faut qu'on mema ba argument politique et surtout koyeba étape par étape tokomi penza wapi. Parce que soki totali ndenge wana tokoloba nini lobi bandeko na ngai ke oyo kuna lisusu aza homme des occidentaux mais toyeba nini tolingi sikoyo na diplomatie nini toza koyoka parce que diplomatie elamuki depuis que Afrique ebandi penza kolakisa penza éveil nationaliste éveil panafricaniste eh bien ba diplomatie mingi ba chancellerie mingi bakomi mpe kosala penza mosala penza ya makasi bazoyebisa biso nini. Mais madame Kasavubu, l'ennemi du Congolais c'est le Congolais lui-même. Alors bandeko na ngai tant toza koyoka makambo ndenge wana toloba nini ke Mundele azali na tort ya koyebisa biso masolo wana. Alors elingi koloba ke il faut toyeba nini tolingi lobi tango penza tango ya maponameko ya toyeba banani penza tokovote parce que seni nde mutu akokata makambo bandeko na ngai. Seni wana ba critique ezali solo mais seni na ndenge ya ba prérogative na ye mutu akoyebisa biso banani baleki banani bakoleka te. Et puis il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et il faut aussi que les exigences soient les mêmes pour tout le monde. Yangwana nazo yebisa bino bandeko na ngai. Mafinga wana ezali na place te na minute oyo. Nazo yebisa bino bandeko na ngai. L'homme des occidentaux lobi bokoya koloba lisusu l'homme des chinois mais bamindele bango moko pe batiaki ba qualificatif wana na biso bayebi biso bien. Bazaki oloba nini ote oyo kuna aza communiste oyo kuna te azali bien te oyo kuna tangi mingi tokozwa ye te bongo tozo vivre nini siko tozo vivre kaka dictat ya ba occidentaux oyo baza koloba te mboka wana tolingi te ezala développer ou bien tolingi te songolo pakala aleka parce que songolo pakala aleki nationalisme wana ekolongola biso marge ya manœuvre occupation toza komona kasi ba occidentaux baza na kati est-ce que toza ka ko mobiliser population pona ko accompagner ba candidat na inscription mais pourquoi toza ko mobiliser bango te de la même manière pona totia suka penza na occupation wana. Alors est-ce que to lingi mboka na biso ou bien to lingi mboka na biso te ba oyo nyonso baza ko kende komi komisa wana est-ce que basalelaki ba occidentaux te puisque 1 + 4 euti na ba mindele bandeko na ngai ba élection frauduleuse ba mindele bazali. Alors pourquoi toza ko bengisa lisusu ba observateur ba ya pona mapona mizali. Donc on doit savoir ce qu'on veut. Alors bandeko na ngai yango na l'essentiel nazalaki nango ya koyebisa bino lelo totika ba argument oyo ezali nango injustifié to ya na ba argument politique na moni bino nde na mikoleko ya pe na pesi bino botondi na attention na bino.